tozo continuer tobandi bongo 3e saison awa tozotanga film na titre na yango Evil Maiden servante oyo ya molimo mabe zoka na kati na bango azalaka aza wana lokola mwana malamu mosala mpe asalaka ayene elongi ya mwana oyo orpheline innocente ndeti kaka makambo azosala etali ye te wala toyebi kaka na ntango balingaki batanga ye na kombo mosakoli apesi bango quand même élément ke moto nyonso ayeba ke ndoki aza kaka na kati ya lopango oyo aza na kati ya palais royal atanga kombo boye akufi amitangelaki te et c'est reparti pour la 3e saison ya film na biso merci mpona baye nyonso balingi bafilme ezobima na IC Network merci epai wapi boza koyamba yango mpe merci na nyonso boza kosala po ete mosala oyo endimama mpe kende liboso nzambe apambola bino nyonso tika ete na ntango nyonso bokosenga bafilme kitoko tokosalaka mosala oyo tanke bino mpe bokoluka kolandaka yango lisolo yango oyo tokontinue Evil Maiden c'est reparti na bandimbola avec Didier Parfait 5% de correction 0.2 ezanga litono mpe likwata le seigneur de la terre ye wana fandi est-ce que likambo moke kaka soki kweli bino fo boya koluka ngai Monseigneur nganga oyo monoko banzambe aza na mokonzi bake na ebale ya mer noire ya egugu oh yo lobi nini monoko banzambe yende azokende kuna eza boye mais yo ozali likolo oza lokola nganga mokonzi oza na bapuissance koleka oyebi bien ovandi na bisika eleki likolo otalaka ye na se yo oza likolo limbisa ngai Monseigneur bino mibale boza deja na puissance oyo bokosala nyonso bolingi bokoki kogere likambo na ye 5% boluka ngai alors bino bokende bosala oyo bino boyebi bandimeli sikoyo puissance bazalaka nango nzoka balatisema nguya mpo babatre bapuissance mosusu yango na yusu kolobao lokola baza bango nyonso na molili na ye tolingi mutu te oyo akolonga alonga kana makambo ezosalema na kati ya palais royal baforce nzoka eza na kati nzoka baennemi si bakota nzoka bapuissance eye kobebisa eye koboma kopanza eza vengeance na rappele parce que histoire ya film eza ke mwana mwasi aza messagère batindi ye na monde moko eza puissance moko ya molili eye kosala vengeance à travers famille royale mais makambo ngo ezosimba parce que babandi na prince azokende ndeti moto akokufa entre la vie et la mort kala makambo yango batelemi babandi komona mapate ningani bayebi ke sûrement banzambe mabele balingi baréagir tremblement de terre oh liso banzambe yebisanga oyo likambo nini oh nganga bino bobanga te alobi bobanga te metela mapata ndenge ezoningana nazobanga na ngai nalobi bobanga te voyage oyo eza voyage ya pete te esengelaki moto na nguya de atambola bayebi malamu nzela ngo ndenge ezalaka me lokola mpona likambo kobikisa presse eza likambo bakende bazonga te bino bokoki jamais koempeshe biso na voyage oyo ti tozokende tokokoma ntina suka tokokoma mpe tokokokisa misio na biso bino banani bolongwa botika biso boza pamba tokoleka tokotambola atako boza kotelemela biso toyebi kaka enemi atikaka enemi pamba te menace ye mpe menace bazoresiste contre bamenace bamanifestation ya baforce enemi baye kotelemela bango pourquoi baempeshe bango bakoma na mer noire ebale wana eza ebale ya guérison ebale wana epesaka basolution
bakokata bango nzela mpo bakoma te. Après ba résistance nzela yango nefongwami bango na bazotambola nalobaki bien bo banga te. Yeko suka wapi. Et voilà affrontement oyo. Voilà bazoka ba forme tala tomona bangando ba kotambola. Nzoka yewan. Mosusu apumbaka uta kalikolo. Nzoka force oyo. Deux serviteurs. Tomoni moko mwasi moko mobali. Oh, babadi ko beta formule. Nalobite ko bandela yango. Nalobite ke banda ko loba lokola bango keba soko okwa tirer une force na yebite ne longi. Etalio. Eza oyo. Likambo zo salema na kati ya palais royal. Nzoka monguna koti. Abandi ko mene bango vidi. Natango na bango na mo continent la reine bazozela. Ah ah. My king. Mokonzi. No. La reine. Please. S'il vous plaît. Nalikana lo bela bino boyi. Hein? Tela. Bama wa oyoko ekolongola biso espoir à lobby. Hein? Bosa na kimia pardon. Calm down. Is that what Bosa you na want to kimia say? yanka My ogolobako. only child. Hein? Mwana ngaka moko. Of the Espoir throne ya is lying suka in ya bed. trône. Aso c'est la liwa. Ozolo banangani nasala na kimia. Katolika miniko. On their way to the Black Sea. Mais bake na nzela baza na nzela bazokele na ebale ya mwindu. Tela ba asire biso ka kenyo soko simba la reine. Ekodute na banzambe te. It's not good. Eza malamu te. The priestess only speaks. Mosekoli alobaka kaka oyo banzambe batindi baloba. Sikoy lokola baza na nzela bakele bale na mer Noire. Prince à côté les mapia kobika. Malembe pardon. Hein malembe kolobela so mingi te. Tala ndenge bato nyonso batie espoir ya suka. Bandimaka mosakoli oyo monoko banzambe. Bandimaka epona ba puissance oyo efandi kati na ye. Elikolo ba moto kaka oyo. Tango amemi prince akobika. Bazo c'est la paix sango malamu elanda bango na sima. Liboso na bango likambo lini oyo. Tango bazomona bazozonga sima. Bakake bandeko moi makasi. Bangwana bazobongama bazotala na musika. Moto moko te akoki kotelemela puissance ya le seigneur de la terre. Moto moko te. Bitumbeza kaka. Oh, nazomona bino boza bana boza mike bingi. Nazomona bino pamba banzinzi ya pamba. Namoni nini bokosala te? Oyo bozosala nazomona ngo biloko ya bana mike. Tala ndenge bakomi koluka bango sikoyo na moi makasi. Na misu makasi. Ya solo bazobatela prince. Me basala pe na nguya ya solo. Po nguya mosusu peso ya kobeta bango. Nzela nyonso bakokende tela te ndenge bitumbesa makasi. Awa nzele kangami. Na palais royal. Masolo ezangite. Olingolo banini ke mwana mwasi onati lero azolala kaka eh. Tokomi lero oyo. Obozo condamné ye. Of course, he doesn't know what is going on. Après tout, aibi neti makambe saleme. Wait.
Zelanan, How can someone even ndenge nini have mutu the peace of mind oyo to be akozala sleeping by this na time of kimia na night? motema tima Everything kambe that is salama going on in this place. pale royal ningani yetile I lali can't try. tala naomeka ko tute I will not try. Not Na even for the kombeka next ko few tute. days. kosala makambo yazo sala wana I think tala we zela should go and wake her. na kanisi tokende kuna tola musayi Leave her to te sleep. tika ya lala After all, we don't have après tout anything to do. tozana pena We musala have- osala te yoza musala opesa ye So let the tika girl ya lala na ye So we should leave alors sikoyo to tika ya lala vraiment Kina. ok I don't blame her. foti na ye te alala na ye After all, that is what après she tout knows eloko how to do best. ayebi kosala malamu kolala kaka bapongi ebele mpe kolanda prince na nsima yango kaka mosala asalaka awa Is to follow the praise of Madonna. prince bato ayeli ye te ye mpe ayeli prince kaka hey. nzoka bango nyonso baza contre oyo aye nsima The king of Israel. o nayebi mokonzi oyo ya uzogu akolela kala mingi te ma ya miso ekosopana lokola ebale royaume na ye mobimba ekopanzana palais royal ekotikala kaka matanga tanke le roi aza kaka na kati ya reine mawa kolela ekozala nde biloko na bango bakolia mikolo nyonso baprepare eloko nyonso mpona kobebisa royaume mpona kobebisa famille royale balobi mawa liwa kozanga le seigneur de la terre abongami alobi oyo eza vengeance aza koutilize bana basi mwana mwasi na mwana mobali mais prince yango bazokende kala wana seke eza mosika bakendaka kaka pardon mosakoli pardon pasi na continue te kilo nalembi pardon tolembi pardon malembe pardon tala nalobi napesi bino mitindo tala soki bokokoka na yo te bosonga na palais royal oyo nakosala mpo na bino nakolakela bino mabe bomeka kaka mema mokumba mema ekulusu na yo ngambu ya mosala yango yangoyi hey mwana nga kufi kaka mwana nga keya kufi na suki na ngai la reine tala tikoloba makambo aliwa na mwana biso pardon nabondelio pardon la reine moto moko te sa déclaré que le prince akufi bonde soloba boyeko bon ndenge nini tomoni ata signe te ezolakisaki akovivre ata signe moko te donc tosela koma kuna na mer noire la reine yoka basusi na yo ekomatisa makambo te ebonga ekobebisa kaka makambo oyebi ya solo ata signe eza te elakisi biso ke esi bakomi na mer noire me naza sio ke mwana ngai mpe akufi te mwana biso aza kaka na bomoi nazosentir yango na kati na ngai la reine pardon yokela mokonzi yokela ye ndenge azoloba eloko mabe jamais koyela le prince nabondeli yo pardon yokelanga pardon ok nani kuta kopesa moninga toli yango bato yango bakendaki bakei mpe bazongi peko mbala moko mosakoli aye na courage na nsima le prince alamuki te kokoma kaka azokoma na misu batalani kotala na wana sirma basini ebandi kopesa namonaki yango botala bino moko est-ce que naza na raison te sikoyo boloba la reine pardon koloba nano mabe te eza na kimia aza na bomoi aza kokufa te ozoloba mabe boye mpo ya nini oyo bomoi oyo vi ya motu yango oyo yango ozobenga vi na kati ya motu oyo liso ya banzambe sikoyo biso tokosala nini tala makambo ngai nakozonga na kati ya mabele ya banzambe mpo na kotuna banzambe nini basala bon tozela okoyaka okozongela biso mokolo nini banzambe bakodetermine mouvement na ngai
yango likambo nyonso banzambe prince akeya azongi ka ndenge akendaki eloko nini oyo baregard bamisu likambo nini oyo soki elingi eyebana kaka lere oyo moto azosala boye aza mosika te esi batalani deja na miso aza mosika te na mokonzi na la reine bazobanga te kolela na mai na miso bazobanga te bamona prince akufa na ndako na bango bazongi kibonganga esili bazongi na ndako tala atuna falo voir makambo tomonaki kuna nzambe nanga mosakoli oyo ngoya aza na ngoya oyebi nga kobanga ekotelaki ngai oyebi toyebisa yo na point moko na kati kaka biso nyonso tokufa ko namonaki yo nka mokola suka ye solo ti nini yango osalamaki zela nano sikoyo ye mosakoli kasi azalaki wapi mosakoli azalaki wana me asali ata eloko te atuna ndimela ngai oyo tala tomoni kaka azaka mosakoli ka ya kombo eloko te ata puissance ata litanga ya puissance tomoni na biso te oyo eza sérieux ah oui ndeka kolobi tokomobanga ndeko na ngai en tout cas banzambe baluka mosakoli ya malamu oyo ayebi makambo asala oyo en tout cas kibonganga ngo ekomikaki elongi ya pamba ekoloba kutu te sala mosala na yo ndenge esalamaka apres tout yo na papa nde moto botindikenga na makambo oyo sikoyo lokola tokoti tokobima te tozali awo tokomemaka bambeka na mapeka ti bango moko banzambe bakata likambo na biso oyebi natali misu kaka apesi ngai ndenge azotalanga c'est comme ça remarqué c'est comme si eza leloko moko ezotalisa ye ngai naza nani soki eza bongo donc esenge tokipe ye sikoyo totalela ye bon sikoyo naosala ngo ndenge nini bon oza deja na puissance me kosala makambo olingi oui esengeli naboma ye anigwe ntango na ekoki très bien alors sala ngo ndenge olobi do bango nakoloba na action kolanda oh pauvre roi yigwe asili mayele makasi esili fale kutu natinda moto abengelanga mosakoli mpo mwana ngai azokende na liwa malembe nafanda wanasa eloko te non te to permettre ye azonga na ntango ye moko alingi oyebi alobaki nini nzambe nde moto batalisaka ye mouvement nyonso kosala bon siko to permettre mwana biso afanda atia akufa ebo kasi soki kasi mwana akoki kosupporte te ti azongi mpe akuti ye akufa oh la reine koloba boye te bon toza kaka obligé totia kaka kondima na banzambe yango naza convaincu ke banzambe jamais bakoluka famille royale esuka na soni igwe donc basi moto pembeni alendisaka bango ko bandeko yango makelele oyo mpenza yango mpe solution te makelele ebele me prince yango mpe azolamuka kaka te batala lisusu malamu malo oyo ekomi baforce ezobeta na forme ya lumière bazomekana deja na mosika malembe obwaki nga mpe nabwaki bamekani nano mwa ndambo soki bitumba oyo ekomi polele moto azobata masusu te aye mbote na yo euti na banzambe epai na bino mokonzi yo mpe zwa mbote liso ya banzambe oh liso ya banzambe
Bazambe balobi nini mpona mwana ngai. Balobi mabe. Balobi mabe. Ezali na eloko mabe evandi na kati na moto moko na kati ya lopango oyo. Bandi mako. Na beleli na tango oyo tia mondelu kabola entre ba oyo baza na mabele pe ba baza na likolo. Oh, le Seigneur de la terre. Na lingi na tango oyo. Oh monana. Oh sala. Tango koki na sacrifier déjà molimo na ye na makila ya presse pa na yo. Take her. Zwa molimo na ye. Tika molili. Na tango yo finika trône na kati na royaume oyo. Mais mosakoli soki mabe eza na kati ya lopango ndenge lobi. Lobela ngai. Nani yango wana aza moto mabe na kati na biso. Tala, vi na ye pesa na danger alors. Alors, si tu es obligé de te dire, nani yango wana luki mabe. Que tu pèses tout mo oyo bobi. Banzambe balobi o aza responsable ya makambo oyo. Mato efongwami. Atanga kombo. Atanga nani? Ezali. Ibaozelati. Oyo nani bakangie na monoko koloba. Oyebi kasane pamba liboso banguya mosusu. Nzoka baza capable kokanga mosakoli maloba. Akoki koloba te nzoka pe. Alali. Oh! Mais eloka malamu a précisé que mabe nyonso euti libanda te kaka na lopango yo. Bobi malemino libanda te. Kombonda tangi te babendi epema. Ah, tondi make banguna nde baleki makasi. Po monguna kwesi monguna. Nani akobunda contre ba force oyo eye ko menacer bango na ndako. Ba menacer famille royale. Nzoka nde bazo continuer kolonga. Tolanda. Tango bayoki sango. Voilà mawa. Ba misusu ba pemi parce que mosanda bango sili. O eza délivrance ba misusu bakotaka kibonganga balingaka te. Mais papa mbote na yo. Mwana ngambote. Papa, what is it? Papa alikamni na. Why are you all moody? Bino nyonso bozene lo nyama wa likambolini. What has happened? Oya ya grave salami. You're speaking. Ya minene. Oyo tozangi ko expliquer yango ekweli biso. The little tree has fallen. Nzete monene ya baoba ekoi na kati ya zamba. He's speaking. Papa tika na baba What is sese. going on? Problème eza wapi? Qu'est-ce qui se passe? Ajuna. Anigwe. Oyebi Priestess of Izog that you know. Mosakoli oyo ya mwasi oyo asimbi ngoya bokoko What akufi. happened to her? Makamni How ekomeli. can she die? Dengi ya kufa vraiment. Papa lobi kaka na palais royal na misu na bango akoyi ya boya It's kufi. not good at all. Oh. Makambo eza solo te. This kingdom is Makambo in ekozala te. danger. No, so the Mboka palace. eza na danger. Et en plus na famille royale. We are in danger. Mwana ngai biso nyonso toza na The danger. palace is on fire. Oyebi ndenge na tango tozoloba boye palais royal moto ezopela. She was at the verge of naming the Oyebi kaka tango telemi po atanga kombo ya moto mabe na kati ya palais royal. royal house. Eloko esimbi ete oyebi te mbala moko alali akwei. So she was Alors, not able to azalaki get capable te asilisa kotanga kombo ya moto yango. Alobaki ke moto yango ezali akati maloba asuki wana. Bato babatami basepeli parce que kombo etangami te. Vision. Mwana ngai Uzoba. unzoba You people bobino bobongama go to the comme palace. ça tokende palais royal Carry her coffin. tokende kozwa ebembe na ye tokunda. Papa ebembe ya nani ya ye ebembe na ye komosakoli ngai te papa yo na ndeko bokende nga na okende te nini yango ozoloba wana nde na omema ebembe ngai papa nalembi mosala yango mosala pasi mpe ya soni moko azosepela baaction na bango ezosimba kaka na libota moko bango nyonso bazoyeba te nzoka moto azofrape abatami kati na libota na bango kibonganga esili te bandeko kasi mosakoli akufi nini etikali bandimi basala yango ata mpo na mbala suka bamema ebembe ya ye moko mosakoli ya mwasi nakanisi nsima nango nde bapemi mpe balingi kosala mosala mosusu bakende na bango
eloko nini etikali o totala awa bakomi na palais royal. Voilà tolanda bazotala ndesi ngambo kaka ezolata bango, ndesi kaka ngambo ya mosalango ezotika bango te. O yango bana mibali o vraiment soki bozobanga moto bozobanga ebembe to moto wapi moto nini wana zobangisa bino. Basepela ko polelo sango mokola sukati soki kaka bake bakundi mosakoli ebongo nani susa kotinda bango motu te baosela nani motu te. Oh bakosepela te ole basepela kutu na lero nini yango bandeko tala bamema ebembe etikali bakende nde kokunda. Oh la reine solo banzambe basunga biso, oh banzambe babatela biso, me banzambe ngo batiki baboma penza monoko banzambe baboma mosakoli monene boy boni banzambe bazo permettre na makambo oyo bakalkulaka te. Est-ce que force ya banguna bango nde basukisi bangu ye nyonso mokili? Est-ce que bango nde baza ba imbattable mpo na ntango oyo balie mpenza mosakoli mobimba? Tala baleki ye moto lelo baketia ye pau. Etikali bakende kokunda mosakoli batala moto akopesa mitindo nde nani? Tala nzete ya bokoko oyo asimbaka na loboko. Voilà nzete ya nguya etikali na sima. Tozolanda bongo filme na biso servante ya molimo mabe ayaki na palais royal nzoka pona mission. Tango ba comprendre mission na ye etikala kaka batanga pe kombo na ye. Voilà makambo nyonso tobandeli ya zero. Akowumela na palais royal akobata makakaka. Akowumelaka makotika baction mabete. Ye kosuka wapi? Mokonzi mawana ye. Oyo nyonso mama nanga loba tobenga ngo nini? Hey, nyonso yo poni kokoela biso kaka boye vraiment. Nazobanga pona vie na biso moko mokonzi. Nazobanga pona vie mwana biso. Liye bisanga yi. Siko moto ngwa mabe ndoki oyo. Balobeli biso kasa na kati ya lopango oyo. Alingi biso nyonso tokufa nde nani? Tokosala capable koyeba ete na ebite to banda wapi. Me wana elingi koloba ke makama mosusu eza liboso. Banzamba mabele oyo bosunga biso. Bo batela biso. Ba prière rebele. Na kombo nzambe nini yo ye moko yebi. Yango nzambe oyo atindaka mosakoli oyo. Nzamba ngo alemba na ye. Nzamba ngo satika bango apesa mokongo. Pondenge nini nzamba kotika penza mosakoli akufa liwa ya mbala kata. Ubie tolo bakaka na ngambo banguna bazana bangu ya koleka banzamba mabele oyo. Po yango la kisa miao. Banzamba mabele bazotala mosakoli akufa. Nani ako remplacer ye? Tala bakoko mbele. Bangwana bazopumbwe. Mibale mobimba. Kake beti bango baweleli. Bakimi mbangu. Nantereme komi ya presse ya kaka. E komi ya bambangu. Presse la muki. Presse. Ezangai. Presse. Ikogu. Mwana ngai zande yoloba malamu. La muki.
tala esengo na bango yango sikoyo yango phénomène to miracle ni esala bien bagete tala mokonzi asepeli alobi mwana ngai aza na bomoi mwana ngai akufite baservante makamwe baye kosala boye prince alamuki moko sikoyo akokamwa tala na misu na bango bakamwe prince abetami na mabele oyebi ya fara mbaloyi ikogu le prince ikogu nani azosala boye nani aza wana mpe azosala boye tala bazoyeba te moto oyo mwana mwasi abimi mpe moto malamu aye mpe kolela azobelela mpe mon prince ye mpe pembeni azoloba mon prince azolela lokola bango mpe confusion na confusion nzoka ezalaki fausse alerte ezalaki kaka signe ya pamba elobi nango mingi te atelemi moke sikoyo nde alali libela oh bakolela prince ndenge nini tala prince oyo bazalaki nano na posa na ye le fils héritier na trône nsima ya mokonzi nani akorenie tala likambo bazolelela makasi bayebi te soki un jour trône ekozala vide est-ce que un jour prince lokola aza te mboka ekozala na problème te tala tozomona yango sikoyo na miso eza na kindoki na kati ya palais royal oyo nazozela te baboma nga nakangi biloko na ngai nakende nofanda susu ate pardon natala makambo tina suka ngai te bino basi oyo vraiment boza na chance après tout boza na esika kokende kutu bino boza na bandako batata na bamama mpo na ngai nakobanda nakende wapi mama te naza na ndeko ya mwasi te naza na tata te naza na ndeko ya mobali te ata ndeko na famille aza te naza kaka nga moko na mokili yango oyo nalela na nani nakende wapi oyebi kana yo epesa nga mposa kolela siko kosala nini yo mpenza oyebi kabimaka mwana etike abimaka mwana mawa yango nabondeli bino pardon botikala ko pardon bokende te mais après tout la reine azalaka na ye malamu na biso nyonso bino bozokende mpo na nini tokotikeka boye te parce que la reine azalaka malamu na biso tovanda awa ti tokokufa yango zoloba mbano ngako tuko nazobima nazokende oyo soki bino bokotikala awa etali bino ye wana fukami pardon moto akufa te pardon nani yango aboma bino boloba nani est-ce que bomona kuluna na lopango oyo pardon tovanda pardon towumela bovanda te mwa moke na ngai ko kasi nakozwa motu nasola na ye eti ata bino moko bongo la reine nakotikala ka ye moko vraiment nabondeli bino pardon nakozala na motu te se bokei pardon abima pena mona malamu tala soko otali kaka boye koyokele na mawa voilà lopango toyebi famille malamu tata na bana na ye ya mibali oh lokola kibonganga esili misala ndako nde bandi bazongela yango mpenza na makasi nyonso mwana nga ndenge nini eza ndenge nini papa prince ya mboka na biso akufi hey bayambisi yango the prince died. Finalement tokufeli prince He woke up. makambo solo bayango wana nde bandeli atelemi na ye bato basepeli bateli azotambola miniti akotanga kaka wana kufi penza na miso na bango ngai kindoki koloba boye te eza boye nde prince akufi makambo ekomi sérieux nakompone nanga te qu'est-ce qui se passe mboko eza na makambo ezanga explication oh papa na ngai te nakende omona mokonzi sikoyo moto na basolution na ye oh la reine azolela oh le roi azolela mokonzi akangi mai na miso te landa
ndeko nanga lobana no qu'est-ce qui se passe na palais royal mutu moko te azawa a expliquer ngai nga pe naza na confusion oyebi ndenge prince akufeli elekeli ngai sikoyo mwana mwasi pe servante akufa eza nini yango na kati ya lopango kulu na batami awa azopapa bango yo nde kulu nango ebongo ngai nazotuna oti bon siko kasi ndeni bazoboma bango na kati ya palais royal ou soit ndoki yango balobi afandi na biso makasi na ye eleki ya bato nyonso mpo baboma ye te kaka banzambe nde bakoki kobatela biso tosuka wana na ndimi kaka banzambe bakosala nyonso babatela biso bakomi koteyana bakomi koluka kondimela nzambe to nganga to moto insécurité koti na palais royal nani wana toyebi tato malamu masoli na memeli bato lelo tala bambangu makambo eza ya solo itie ebuna na suki na ngai toza na perte toperdre na biso moto na ngai nini nango nasali mpona merite makambo nasali nini oyo kaka mwana nga moko espoir na ngai ya suka mpona trone bokonzi nebisa yo ke naza à l'aise eza lokuta me moto nyonso po aza nsima makambo oyo agire ke akosilisa famille royale mobimba azela kombo na ye batangi te moto yango tokoyeba ndenge nini tokundisa ye ndenge nini yango moto yango nasali ye mabe moto yango auti wapi bosavaliwa yaka zwa biso tovivre po ani yaka kaka zwa biso na malembe ya tokende na biso la reine pardon sikoni etikali tobandolela vi na biso mobimba tout ira bien na perdre mwana nga moko le prince osoloba nanga ke non tout ira bien makambo ekobonga papa oyo ozoyeba eza possible itiebuna pardon kotumbulanga te pardon nalingi nanga makambo te pardon esili te bandeko solo moto oyo bazoluka bayeba aza kaka wana ndoki akobatama mesuka nango akobima na poasa tolanda Tolanda Bongo, 4e partie. Et voici la suite des événements. Kaka, l'histoire est mon amosi Oyo, servante na kati ya palais royal. Nabandimbo la bandeko. Et voilà, c'est reparti. Na kati ya IC Network. Voilà, film Nabiso, Evil Maiden. Oh, bandeko, nzuka palais royal les a attaqués. Attaqué palais royal na mwana mwasi likambo nini otolanda 4e saison le prince auti kokufa esili te makambo ebandi nde eske solo mwana oyo ya mwasi akoya kolonga mpe na suka nango palais royal mobimba esila eske intervention mosusu ekoya te mpo na ntango oyo monoko banzambe mosakoli ya mwasi kutu esi akufaki ekosuka wapi bandeko tozolanda bongo filme na biso ezala bongo malamu mpo na yo bisika nyonso bozali koluka ete bafilme kitoko elimbolami na Didier Parfait ekomelaka bino voilà une fois de plus esala plaisir bisika wapi bozali koyamba yango tolanda Evil Maiden ekomi wapi la reine azolela le roi azolela nzambe o mawa ya boye likambo nini o biso pasi tosuki ye ndeko na ngai sikoyo makambo ezosala mala palais royal awa mutu vraiment koye koexplike ngai nayeba nga mpe naza na confusion prince oyebi akomi mpe na liwa oyebi mwana mwasi moko pe touti komona akufi na kati natuna nani eske kulu na moko azalaka na kati ya lopango oyo yo kulu nango sa yo ebongo explike ndenge nini mais sikoyo bon ndeni kasi tokomona kulu nango na palais royal ndenge nini mwana mwasi kasi soki aza awa aza makasi ti basokoka kokanga ye te ndoki yango banzambe kaka bayebi ndenge bakosala baza komituna nani yango asalaka boye
Ah, ndoki yango bazotuna ya mokolo ya mwana ya mpaka ya mwasi to ya mobali bazwi réponse te. Oh, tala tato azwi sango. Ayembangu. Nasugi na ngai. Ichebuna nasugi na ngai. Hey, likamba ko lobesate. Ichebuna. Mabeli nga na sali. Na mérité ba makamba boye penza. Nini yango vraiment ko? Mwana nga kaka moko. Espoir ya suka pona trône na ngai. Na yebisa yoke na sana confusion te wana za lukuta. Mais siko moto nani? Oya géré. Asilisa palais royal mobimba. Nani yango? Ebona. Tala na ukoka na nga koloba te. Mabeli nga na sali na moto yango kasi. Ayawa ayebisa nga mabeli na sali ye. Ah, mokelango kaka boye. Liwa yaka na yo, liwa yaka na yo. Ezo ngai. Nazo vivre pour nini? Yako zonga ka na malembe pardon, hein? La reine pardon, malembe. Siko tolo basuni. Tout ira bien. Eko simba. Oh, na perdre moi na ngaka moko. Moi na ngaya kufi. Ozolo bananga ki ko bonga. Kato likam nini? Eko bonga nanga nini? Ah, kono bananga boite ko ichebuna. Na lingi na ngai te. Siko tumbula ngayo. Alors, sikoyo lokola palais royal ekomi lokola esika ya matanga. Maya miso ko continue ko tanga na bilongi na bango. Pe bakolela suka te. Oyo sakaka frappe liboso nanu ba monite. Kala te. Bako tangisa makila na esika ya maya miso. Palais royal ekosasu esika ya bisengote ya kovanda. Pona kanda na mabe basalinga na famille na ngai. Bakomona kanda oyo ekoyaka likolo na bango. Na autorité nyonso oyo bapesi yo po oagir. Salela yango. Koyokela bango mawate. Tika bango bamona ndako ya mokonzi ko mabisika ya matanga. Oyoki ndenge bazokanela bango. Oyo kututo monese bandeli. Ye wana zongi. Oh, Zoka nde asa na mission moko boye. Mission oyo batu deja babandi komona. Ndenge bazo kufa kufa. Mama. Osalia wa mama. Oh, mwana na ngai ya talo. Nazane sengwa komona yo lisusu. Wame. Oibi mama na sepelinga pele kwa na moni yo. Ya solo osali malamu. Ndenge omemi pasi kolela. Ek minyoko na ndako mokonzi kasi ngana no natondi te. Otondi kaka te. Mais pona nini? Nazo sala nyonso osenga kinga na sala. Ya solo. Mais nanu osali te oyekoki. Nalingi sikoyo oboma la reine, boma na mokonzi. Nalingi bango mbale bakufa. Lisusu. Nalingi bango mbale ba souffrir pe bakufa. Wana eloko kaka moko. Oyo eko pesa kimia na molimo na ngai. Koyoka mawote mama. Nakosala ka ndengo lobi. Nakosala nyonso de momie. Po napesa yo oyo molimo na yo so senga. Naza na confiance epai na yo ya makasi. Merci pour l'assurance opesi ngai. Nzoka mama na ya kufa. Molimo ya mama yango ne bimi. Bino ba messager ya mabele. Esengela kibozala na terrain na baler ya boye. Oh, Seigneur de la terre. Moisson esi ekomeli eza prête pour tobuka yango kasi toyebite. Volonté ya Seigneur de la terre eza nini yangana toyepai na yo oyebisa biso. Tosala nini na moisson oyo. Esengeli instruction na yo tolanda. Autorité, pouvoir epesameli bino na mission oyo. Yango boso puissance nyonso. Balobi puissance mosusu babakisa. Ya solo bandeko. Na bato bazana ngambo ya bandoki na ba démon. Bato saka ba instruction oyo bango bayebi. Instruction ya mwana na Nzambe yango bato saka te. Yo, ozosa nini yao? Na balera butu boy. Ofani na trône ndenge nini yo? Naza na réponse ko pesa yo te. To moto moko te awa na palais royal. Mbanu. Yango yo libome bandi yo. Comment ça? Osolo balanga na ba manière wana.
nakolobela yo na bamania nyonso na lingi parce que ozani le côté ozaka captive prisonnière na ngai na provaki pa na yo déjà omonaki yango. Ah bon, siko solo banini wana oprouve nga nini kaka ndenge mwana na yo wana oyo aza mokusa lokola taba mobali asuki ndenge pe yo poko suka eza nde yo nzoka nde yo nde ndoki bazolobela awa oyo avandi na Palais Royal igwe kisa mongongo na yo parce que mutu moko te mutu te akoki koyoka su mongongo na yo ya solo pe nzoka nde azwi pouvoir ya kofrapper n'importe qui yo ozoloba yo nani atako yo nani ozali pardon kosalanga mabe te zana zonga kasi nabondeli yo uti kobondela ngai moto asengaka yo pardon abondela yo oboyaka mpo na raison wana nga mpe nakolakisa yo mawa te eza vengeance aza kose venger contre la reine na le roi bango bayebi mabe basala nzoka biso nanu tomoni yango te tala kindoki ekomi kobima polele nzoka nde ayaki mpo na mission moko kaka ayaki mpo abebisa aboma mpe bango nyonso basuka na pasi et voilà nzoka nde azosala eloko basengaki asala vraie mission na ye bandi nani akobika liboso na ye wana motuna tomona boye baservante bazolela oh la reine oh mwasi na ngai ya solo wana ekomi la reine le roi ye pa aleli igwe akoki te tala makambo basali ngai oh la reine asali nini akufi oh voilà likambo oyo esalemi ndenge kaka bandoki na banguna basengaki na libota yango tolanda awa tomoni bavandi na bango kobeta masolo awa toyebi moto moko kati na bango ndeko na bango wana ye pe suspect ya yebi pe azofrape na cc abombamaka makambo asalaka mosusu alobaka mpe ndenge mosusu liboso bandeko papa nakenda Palais Royal natala mokonzi makambo mabe mosusu esalami su lobi awo nini si Palais Royal mikolo kaka yango mte ezobimisa sango mabe nini esalami mbaloyi la reine akufaki lobi na butu hey tala sango bango bayoki moko pasali semblant tala yeyo abatami lokola moto ayebe eloko te makambo vraiment po nini ko na la reine susu azoloba pe tala ye wana oyo eleki ndelo siko nango atikali na Palais Royal siko mokonzi akosala nini siko akosuka wapi mwana na ngai exactement question mpe na bandaki kose pose situation nyonso ezokoma pasi mpe confusion bon d'accord nakenda nkuna natala ye basango ekomi kotambola la reine akufi yango sila lobaki yango mpenza eza na eloko moka mabe na kati ya Palais Royal mutu to eloko omoni liwa ya la reine ekonfirme makambo yango ye mpe kote oyo avandi na ye kimia azolela mpe kuta seki ayebe esika atelemi eloko bazoluka bango bazolonga mokonzi oyebi situation oyo ezozangisanga na maloba qu'est-ce qui se passe na Palais Royal oyo nini yango papa na ngai igwe tala ngai nalobi tala nga vraiment malamu si na suki na ngai mokonzi oyo azangi héritier na trône tina na ye nini ata kutu reine aza te po abotelanga mwana mosusu naza lokola kaka nzungu ya pamba mais oyebi nga mpe naza na confusion makasi sikoyo nyonso tobengango nini alors tala sikoyo avenir ya trône totuna nani oyo nazomona kaka eza molili nazomona
épaisseur ya molili oyo efiniki trône eza na réponse akopesa te oyo banzamba mabele na biso biso mabe nini tosali tomonaka mabe ya niveau oyo masumu yango nini biso tosala lobela ngai papa na ngai boye nakokufa nakokende boye na soni ya boye eske trône ya bakoko na biso ekonyokwama soni ya ekondima basoni ya batango oyo ngai nazomona yebisa ngai nani yango azosala boye azosala nga boye mpo na nini nani mokonzi ngai mpe nazotalako ndesi kaka pongi ekatani namoni likambo yango eza lokola ndoto eleki nga mbangu ya solo eza lokola ndoto mpe nazosambelaki nga mpe nalambuka na ndoto yango mbala moko ata sikoyo mokonzi tala nazokanisa mokonzi naza na eloko moko kati na ngai tala esengeli te tovanda ko tokangi maboko totala kaka bato nyonso bakufaka moko moko afa tozwa solution ya wapi solution ko mokonzi alors sikoyo tokende koluka solution wapi nani yango akopesa biso solution nayebi nganga munene oyo eyebani na mboka oyo elandi obandi lisusu toluka ye mokonzi ntango mosusu lisungi tozoluka ekouta epai na ye balobaka kaka ye pa yokaka kaka sikoyo na okende na place na ngai natinda nani mokonzi question boye okoki kutu kotuna ngo te ntango ngai nazali awa ngai naza moto oyo opesaka confiance na mboka oyo nakokende nga moko personnellement naketi kuna na mboka wana naye na nganga wana awa nakolobela kaka keza na kimia koloba mingi te mokonzi nabondeli yo mona na ngai mpenza ya talo merci parce que bomi mama wana mabe ya kanda wana epesi nga esengo na motema ntango nayokaki sango ya liwa na ye sikoyo oyebi nakosala nyonso mpo yo ozala na esengo mama ya solo na comprendre opesi nga esengo eyeba nakokomisa ye moto akimia te ate sika kei kobanga te mama ndako ya mokonzi ya mboka oyo ekosufrir ata nsima ya liwa nakokomisa milimo na bango nakomema bango na bisika ya kimia te osali malamu mwana ngai ya mibale sikoyo nalingi oboma mokonzi wana ekosilisa linie na bango na pouvoir mpo na libela boye mama nakosala ngo nakoboma ye ya liboso tika ye asufrir nani nakomema eloko mosusu te kaka mai ya miso pasi nakolela atako akokufa nakolinga abondela ngai akufa naza na confiance na yo nakozela nayoka sango mpe aliwa na ye mama azosepela azopesa ye mitindo ye nde azokende koboma tala mission na ye na kati ya palais royal ye kosuka wapi tala bavandisi nganga auti mosika ye wana bali kotala likambo me atamo yo monini mokonzi makambo nazomona eza kilo eza pasi nazomona molili wana nde eza kozipa trône oyo sikoyo cause ya makambo ya mabe oyo makambo oyo ezokwela ngai na palais royal euti wapi eloko ya mabe oyo ezoluka yo omona pasi ezaka na kati ya palais royal eloko kaka moko balobelaki biso na mosakoli kaka eloko moko me ata mo natuna yo nani nani yango kasi moto mabe oyo na kati na biso nani aloba okoyoka kaka alobi te boya kufi yango tomonaki mbala nsima yeyo moto mabe yeyo mosali oyo ya milimo ya mbindo nzoka nde abatamaka na elongi ya mwana moke
Après ça piko ni nango tungisa yo. Abangi mbala moko atali. Non, et le côté ça va bien. Prenez sur le baka et le côté. Mais na somo na yo za na kimete. Premier ça. Ozo déranger nga bepwani. Na lobi bien ça va bien. Tika na kimiako. Ah, atamo. Ndenge nini toko identifier moto mabe kati na biso. Na bato nyonso o baza na Palais Royal. Mokonzi. Elongi ya moto yango. Ebatami na molili. Na meki na lukana tala ye kasi. Molili wana eza makasi. Eza kofinika. Mais lobela ngai. Elingo lobake okokoka te koyeba elongi ya moto o azosala biso mabeboy. Bengisa bato nyonso oyo baza awa na Palais Royal babima. Moto oyo asalaka mabe akobima kati na bango. Yango na kosala. Zela. Nzoba. Et voilà évolution. Makambe komi kotambola mbaloyi. Balingi bayeba nani wana batamaka. Obengi ngai mokonzi. Alors benga moto nyonso oyo azana kati ya Palais Royal. Oyo nyonso azana pema. Yebisa ye. Batu nyonso bakende libanda batelema kuna. Ndenge kaka lobi mokonzi. Bakoyeba ye. Mbaloyo eza décision. Ngape na lingina yeba moto ango nani aza mokolo mwana to nani namone na miso. Encore bakende koluka nganga mosika na bamboka mosusu. Na kolongwa awa tesika ozomona ngati ko yebisa ngali kamneza wapi. Wameza wapi? Oso déranger nga bepwani. Na lobi bien, ça va bien, tika na kimia. Tela. Oza kutu mutalukuta te, oyebo kosa te. Oza na kimia te yebisa ngai. Elo ne zo déranger yo. Yo. Tika na kimia. Na lobi pardon longwao. Hey. Ye na ye mal à l'aise. Mokonzi abengi sibiso nyonso lobi to bima libanda. OK. Ça va to soya. Alobi sikoyo te, mutalobi azozela. Nye pa yebi. Kenganga moko asolobela moto amabe ndoki mobomi na kati ya ndako. Abandi kosoba mezi. Azokoma mal à l'aise. Eko suka wapi. Oh naguma melio mokonzi na ngai. Ajuna. Boni oza troublé boye. Oyebi mokonzi. Oyebi abengisi otamo. Yende aza wana po aloba sikoyo elongi. Ala kiselongi ya moto azo sala mabe. Esili. Mais nakanisi esengeli kobanga te ajuna. Kobanga te. Eloko te. Moto akosala, moto abotama na mai na makila. Akoki jamais kozwa contrôle na makamboyo. Parce que na yebi oyo nga nakangi lokola prisonnière. Kaka nengo lobi, le Seigneur de la terre. Sur place. Tala bango nyonso batandami. Esengeli moto kati na bango abima. Bakokanga ndoki. Bakokanga mobomi. Nzoka moto asolelisa bato aza kati na bango. Ezape ya solo parce que toyebi. Lelo sikoyo nganga uti mosika. Abandi ba cérémonie. Mokonzi apesi confiance. Awa soki baponi yo osambwe. Po baza na kanda prince akufi, la reine akufi, ebongo lelo batanga kaka kombo na yo. Yoka yi mal à l'aise. Mal à l'aise. Tika no liboma ozo sala ko boni yo. Comment ça? Comment hosti? Oye awa ko libérer ba prisonnier na ngai. Oyoki alobi la vérité. Alobeli ba prisonnier na ye. Tala yosa no mokeli boso nanga parce que okokite kokanga batu awa na prison na yo. Ngai na affronter ba démon baza dangereux pe minene koleka yo. Awa siko kote na mutu mabe. Oyebi? Yo. Ngai na kozala sûr que na kokomisa yo ndako na yo pouvoir na yo ekokoma ya pasi. Pona nini? Mabeni nga na sali yo. Est-ce que nazaki malamu te pa na yo? Bon, siko ndika kobosani. Obosani kaka sikoyo. Abosani nini? Nsuki zaka facile mutebosa na passé na ye. Azo rappeler bango.
ezalaka kala tato yo aza kolela azobondela nayibi te naza moyibi te boyokela ngai mawa oyebi bakangi yo mpenza yo na eloko ya moyibi ozwi courage ofukami liboso na ngai ozoloba keno oyibi te estce ya solo wana oyebi mokonzi nazokomprendre te bato na mboko bakomi nini olie kutu ondima kaka keno oyibi comme ça osenga pardon bakolimbisa yo bakoyokelo mawa yo ozolela kaka mozoloba oyebi tato azolela eza nde histoire oyo esalamaka kala balobi mabe eza ngai te yoka ngai nayebisa yo bampakasi bazwi décision ete mobeko ekosala ntina suka na likambo oyo na yango yo kokufa bakangaka moyibi moyibi alobi ngai te bolimbisa ngai bozosala erreur nayibaka te makambo elekaka talatala kosimba ye te lunga yo omoni jugement oyo esalamaka tala ndenge tato oyo azolela mai na miso abondeli bango la reine alobi ngai naza na ngambo ya verité mpe na justice na suki wana alors tika justice esalema moto oyo ya solo aza innocent me baboyi koyoka ye ye nde tata tala mpe na mama na utu osha na papa na ye kala bandeko tala histoire esika ebandaka esika makambo ebebaka voilà kolela ya innocent lelo ekomi koluka vengeance mobali na ngai sikoyo kozala nini yango mwasi na ngai nalingi okende bondela ye luka mokonzi bondela mpe la reine bondela bango makasi bayokela ngai mawa parfois bakotala condition na yo mpe bakochange avi na bango pardon olobi no malamu eza ide malamu tika nakende kobondela bango parfois bakotala condition na ngai mpe bakoyokela ngai mawa nzoka mama zolela lokola mobali lokola moto ya pasi akoleli likambo liboso ya moto ya mbongo mpe moto ya pouvoir moto ya pasi azalaka na liloba te bakondanaki ye a mort na mbeba oyo balobi akokufa moyibi alobi naza moyibi te na ye na mwasi basuki nani akosunga tala histoire ndenge elekaka moto yango bapriere ebele igwe nabondeli yo pardon yokela ngai mawa tala condition na ngai tala mama oyo nazemi tala ngai tika mobali na ngai bika igwe nalingi te nazala veuve na ntango nano naboti mwana na ngai te mobali na yo fale ayeba makambo nyonso avant akende koyiba na veuve ya pasi oyebi ndenge mibeko na biso esalaka mobali na yo esengeli kufa igwe pardon igwe mobali na ngai aza innocent na makambo nyonso bolobi ayibaka te mama wana alukaki ye na ndenge nyonso lokola mobali na ngai alingaki na ye te amemi ngambo te kanga molongo na yo ozodefendre criminel mpo na nini mobeko se elobi mobali na yo esengeli kufa mokonzi pardon mokonzi pardon mobali na ngai soki akufi nakosuka wapi ye nakokende wapi nakovivre ndenge nini la reine pardon mama mokonzi naza mwasi lokola yo pardon kotela ngai lobela mokonzi pardon voilà ndenge makambo elekaka tala histoire ozosela sikoyo nasala nini bondela mokonzi pardon mama mokonzi ayokelaka yo bondela ye ayoka mawa na mobali na ngai pardon kaka yango wana kaka esili ka mbala moko aboye madame mobali na yo aza moyibi mpe esengeli batraite ye lokola moyibi ngai ye mawa ye limbisa ngai boye nde batraitaka mobali na ye moyibi mama sengi aleli bayokeli ye te oyo na ntango oyo aza mpe na zemi ya mwana mwasi oyo utu osha likambo bandeko lokola baza bato ya pasi nani akodefendre bango nani kuta koloba mpo na bango voilà mobali condamné à mort mwasi aleli chéri na ngai nayebi eloko ya malamu ezosela ngai sa te
Nabondeli mokonzi. Nabondeli la reine. Baboyi na bango koyokela ngai. Bango nyonso basengi kako kufa. Balingo kufa mobali na ngai. Ah banzambe pona nini? Pona nini makamba boy komeli ngai? Hey! Pona nini makamba boy? Nani yango na sala mabe? Nani? Hey! Boni bato yo vraiment balinga kayo kufa. Pona nini balingelo ka pasi boy pona yo moto za innocent. Boni baboma yo pona mbeba oyo salaki na yo te pona nini ko? Mosi nanga kolela te. Kolela te Nandimi destin na ngai. Oh mokonzi akanisi. Yo ne mwana ya moto wana. Me wane salama kala na passé. Boni lelo. Olingi aussi sa famille na nga mobimba. Mikolo na yo ya passe koki. Yo okofuta pona makamba mabe osalaka bapara na ngai. Pardon. Ezalaki na passé, c'est le cas. Tika makambo ya kala ezonga na kala. Esi obomi mwana ngai pe obomi mwasi na nga ya kitoko awo nini susu olingi yo nalingi nde makila na yo nalingi makila na yo etanga yo okokufa te mokonzi akokufa te affronteme bandi intervention bandi yo za na puissance te ya kozwa vi na ye comment osi ozotelemela ngai nguya ngu abimisi nguya abandi ko frapper nganga oyebi te ba comprendre ndoki oyo azoboma nde yeyi tala ba force ezokita bakomi koya ebele bazomona na miso na bango misusu bakoki te bakoyi mikalikali nzoka ba puissance ya mokili na bango sika bautaka a renforcer ye bato baboyi kondima oyo yo pe ajuna makamyo zo salawa kanga muloko na yo bona yo oye ne sika mabe pe siko kokufa voilà fonteme bandi oboso dingai na sanani ngai mwasi oyo nakoki jamais kokufa na maboko na bino bana oyo basali nini association babeta nguya moko en commun dispari asini na sama bele na misu na bango ba garde bazo banga eza bitumba ya bapeti te balobi bana baza bana te moto na nzamba ye ekomami bakoya na nzela moko bakopanzana na nzela sambo bien merci na comprendre moto oyo aye na kombo na Yesu Masiya aye na kombo na nguya tala ndenge moto ezokoka kozwa ye te parce que Bible ezoloba que celui qui est à moi est plus grand et fort que celui qui est dans ce monde. Tala makambo bandeko libange uti likolo et fini bango pe bakei. Oyebi nguya moko eleki banguya nyonso. Batala boye dragon akiti na mabele. Na misu na bango basomona. Bien-aimé, Bible zoloba racheter le temps, les jours sont mauvais. Nzoka bato mabe baza ba méchant baza bisika nyonso. Bazo lukande ba boma ba bebisa. Yo olekisi bandelo okomi andenge nini batindi yo chance asuka na pesi yo bima na kimia kende na yo yo celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout puissant yo yeba molimo mabe na tango oyo oza na sika oyo oza na domination te pouvoir na yo awa te bima kende oyebi palais royal ya akutoko eza na makolo na ngai ata yo oza na pouvoir te ya kotelema po odélivrer bango okosi kaka tata na yo le diable aza menteur depuis le commencement kaka le Dieu tout puissant azali mokonzi na ndako oyo yo okoki koempêche bolamu na nzambe te na kati ya na lopango oyo oyebi kopesi nga shwa te na boma yo sikoyo Yesu Jésus moto na nzambe aye bitumba aye kobunda mpo na palais royal nalobi na yo kende na malembo tolingo yoka ngai te olingi siko omona ngo bien-aimé na kobanga te oyebi eza kaka na moko oyo aza na pouvoir ya liwa mpe ya bomoi eza nde Yesu Masiya ye nde mokeli na likolo mpe na se na kombo na Yesu Masiya
tika nguya nyonso oyo eza kotatola nzambe te nguya nyonso molili ebunga ekende mosika elongo na esika oyo au nom de Jésus Christ. Bandeko nayebi ke na suka moko alongaka nzoka babengani nde milimo na satana eloko kaka moko ezangaki babelela nzambe ya solo nzambe ya nguya ntango bavandi mokonzi alobi mosali na nzambe merci mingi merci mpenza nayebi nanga te bon ndenge nini mpenza na koboya kopesa merci tala kaka bitumba nyonso bundi mpo na ngai mokonzi ezali nde nzambe nde abundi bitumba oyo ngai te. Alors makambo nyonso gloire nyonso eza nde ya ye ya solo. Lelo naye kondimaka nzambe aza kaka moko nzambe na yo nde nzambe ya solo ya solo azali nzambe ya likolo nzambe oyo aza le tout puissant na yango oyo nyonso batikali banzamba mike baza kaka baja ya diable nasepeli mpo na lelo tika na lobango kasi jeune homme olobeli nga kaka te yo nani kombo na ngai ezali Paul Agujogu nazali mwana oyo ndeko na ya mobali atika nzoka libota moko baza na mosali na nzambe na famille yo nde mwana ndeko na ngai nabima na mama na ngai ntango babenganaka ye baakizaki ye ke abomaka papa na nga. Yaka donc bambeba esalama ebele na kala na mboka oyo mwana akoli mpe azongi arapele bango tala ndenge bobenganaka mama na ngai boakiza ye ke abomaka mobali na ye te bato bazwi defete te baboyi kopola makambo boyi kosalama jamais naboyi jamais nakoki kondima defete te. Igwe Agujogu oh yebaki okosanga kimia po bitumba oyo esili nanu te bango batikaka te bake na kanda esili te à suivre bandeko prochainement tokolanda 5e na 6e partie tala histoire eza affrontement na kati ya palais royal bakanda ya kala na bambe oyo basalaka bato baboyi kolimbisa balingi kaka basilisa makambo na vengeance ndeko ezala nzela yo kolanda te tika kolimbisa ezala vi na yo lelo tomoni makambo oyo tozela suite ya masolo na bandimbola toujours avec Didier Parfait sans défaut sans tâche lisolo na biso yango etolanda.